pesa mo info ya makama mboka ndenge zoleka. Donc yango nakutana papa na biso akoyebisa bino selon ye par rapport ya élection oyo eza na mboka koleka na mboka Kinshasa. Papa toto ye basiko évolution ya makambo ya Kinshasa eza ndenge nini? Évolution ya Kinshasa eza boye, donc mboka na biso nde tozoloba boye dans un premier temps. Oui. Po koyeba ke mboka na biso eza occupé. Ouais, eza occupé, ouais. Mboka eza occupé. Alors na kati ya occupation basalaka ba élection te. Eloko bato bazobosana élection ezosalama eza ba piège. Eza ba piège. Oui. Eza ba piège de sorte que comment bato wana bazwi ba 100 000 bato basalaka te bazwi ba 100 000 yango batia wana bazwi yango wapi? Même en France balandelaka Sarkozy mpona makambo ya mbongo ya campagne ti lelo kutu balandela bango makambo ya campagne ndenge basalaki ba campagne mbongo uta puis bato mosusu kutu bazwa ba mise en examen. Mais epai na biso bazokipe te parce que barwandais bafai na bango wana baza kozwa mbongo. Oui. Et puis Kabila sikoyo babimisi dauphin na ye wana na parti basali et surtout mutu nazo regretter ezali Elikia Mbokolo. Elikia Mbokolo. Nazo regretter parce que bavi wana bato tozo compter na république bango or baza ne corrompu akekota na parti oyo parti na bango lelo tozo baboye konzi nango eza Kabila. Alors ce que Kabila za mukoza parti wana boye bien que Kabila za illégal mais vous ozwa toujours kaka ozozonga na bino kaka na bozo tourner na bino kaka à zéro boye. Oui. Alors pays ko développer bongo te Kabila manane ceci là président Angola ebisaki ye tika yango no mona ya ko bimisa dauphin pona Angola penda batiaki pression ko sakana te yana mo babimisi dauphin. Mais na dauphin babimisi on dirait nazoka ke PPRD za na mobulu. PPRD a rozane na mobulu te ba osala bongo ka ba mbouye. Kabila a changé armée nyonso, a changé tout de sorte que a géré tango élection ezalate ba soda wana ba numbi banani bango sikoyo ba kozaba cha pepe pression obimi ba bomio bimba bomio donc idée na bango eza Kabila ni ko tika pouvoir te parce que alobi ya gotika tazana no gêne santa to motombele yango na no yekuta alinga sake na gotina suka et puis batuti balinga contrôler Afrique nyonso batuti balinga contrôler Afrique noire nyonso ya no moni président ya Burundi Kuruzaza abaki kolongwa te po yaza utu alors batuti ne ba dominer na président abaki kolongwa te batu ba comprendre été pourquoi boye kolongwa bi mais non bolingo coloniser partout pourquoi Ozo président Burundi abi bon contrôle partout donc Kabila zana ayebi ke dauphin na e na lobi pays est occupé PPRD mta gagner donc ata boke na no machine à voter wana déjà zo uta Corée mais ba machine à voter to so iso machine à voter wana ezo uta Corée et puis koya nango ti bato ba passer na ba élection et ko sala 2 mois na nzela pour kota banzela Afrique du Sud bimati ke matadi allez ba distribuer na bato allez va prendre ce go bateau ndeni bando votele ba na bateau o ba ko utiliser ngo ba faut ba kende ko recycler bango de sorte que ba banda ko ye ko landeni ba manye ba machine non donc e ko temps ti décembre ko koma après 35 000 on e ko kate faut lo mususu ya ça 2 mois donc e ko kota na ofeti na ba février donc tu n'as pas fait mais ba lobi élection ça en décembre élection en décembre tu veux ko ça netike Kabila rolongwa kaka soki président mususu a voté mais donc ekomima Kabila tina deuxième 2019 nde bakende koyoka na ba bazaiba banani ba bazaiba kutu basi basigné ke Kabila ke na tina 2020 nde ba bazaiba basalaki oui pression ya diaspora oui ya no moni ba bazaiba balembi mais bango ba bakende koyoka na ba Félix ba gelé yango tina 2020 siko bazaiba oyo kaka bokechu ya mwafinga ki wana no mama ye wana kaka bokechu ya mozaki na raison to azalaki na raison ya koloba makamba bazaiba mais bokechu pe na ndenge mabete bokechu n'a pas de position parce que ba bokechu bazolanda mbongo bazolanda mbongo oui parce que bokechu liboso o syndicat soka e tokena
syndicat mais syndicat lokola changeaki bato baboketu bakomi koyina susu syndicat. Alors tango Katumbi azoya Katumbi pe pareil obiso na Katumbi mais tango sikoyo communiqué Katumbi azwi staff mosusu allez bakomi Katumbi donc ndenge ezali wana pona ngai nalandaka mingi Odombo po Odombo na makamoni soyo na Odombo nalandaka Odombo parce que Odombo alobaka ke mboka oyo eza occupé soki bo passer par élection bato ba occupé yango ba ko gagner kaka donc mboka za na occupé za kana élection te donc siko koya Jean-Pierre Bemba na mboka Congo RDC est-ce que pona yo zo mona ngondingi ni yende force la président ya ba congolais auto nini Jean-Pierre Bemba za na armée te déjà ba humilier qui est alobala la pembe na mama na ye oyo ezandako ezali pembeni ya pas Kabila Fandaga baboyi bamemi esika mosusu donc basakai na ye babangaki ye ntango babimisaki ye mais babandi kosaka na ye bazopese batala soki azopese. Alors Jean-Pierre Bemba kokende na ye il fallait passer par diaspora oyo balitaki mingi kokende na bala e banini il fallait apesa bango discours lokola bacombattant oui il fallait apesa bango discours po bango balite mingi biso tout lite kokende bala e mpona de sorte pour la libération ya libération na ye. Alors tant aza libéré na pression wana et puis kokosa liboma te biso toaposa na Kabila kende mais Bemba pe photo gérer parce que Bemba biloko ya signé kuna batika ye mutu moko ayebi yango te donc a signé ba makambo na ye parce que bako libéro na CPI ndenge wana te. Alors bakanga ye pona nini ako porter plainte te ke bakanga ye illégalement. Donc c'est juste pour te dire que na ba Bemba na ba nini ba makambo ça te Bemba n'est pas armé. So, et puis Muto ba nommé wana Shadari azali oncle ya Kanambe. Alors et wazali Rwandais azali mutu azali moitié azali Rwandais oui Shadari moitié azali Rwandais. Donc Kabila a dit que Shadari a protégé ba Rwandais pour Shadari so ba question élection ko zalate mais so ba kena ba élection qui est élection entre guillemets donc so la élection ko zala peut perdre temps gagner pona Shadari a protégé ba bien ba Rwandais. Papa to katio maloba te to comme na suka masolo na biso to lingi to yeba sikoyo soki élection et salami élection salami iye Kabila akozala kaka na mboka Kinshasa to ndenge nini soki élection asalami nazoka susu bato mosusu bazoloba ke batie sénateur à vie Kabila kofa na RDC te vibe armement na mbongo aza nango akocréer rébellion na niveau ya mokete barwandais bayaka mpo bazwa partika ya Kivu maintenant bamoni naïveté ya bapeuple congolais bakomi sikoyo babi bakozwa bango Kongo yango mobimba donc ndenge ezali wana eza nango kutu ya bajete Rwandais aza koenvie mboka wana parce que na ba 2027 2030 cobalt na biso o Katumbi ayiba ateka yango basalaka ba batterie ya ba voiture électrique oyo kozala na année po bakosuta essence bakosuta bakar essence parce que balingi sikoyo baconcurrencer monde mpona pollution donc cobalt wana euta na RDC yana moni basali société ya montage ya bakar ya baallemand na banini Opel ekomi na Rwanda négociation tout ba grand bailleur à mokili baza na Rwanda basignaka na Kagame. C'est Kagame qui dirige la RDC. Robert Wamuto azali kozo batikele na kengo wa dondo bat ba bebisi mboka wana kengo bat bazoye bate kengo azo sali bulo ya kosanga te bango tu babenga ye papa na suka disco Kabila babangaki kopesa disco wana yango mo babinaki ti na suka bon nazo comprendre te même bande ko Eliezer lelo nazo lobango Eliezer c'est un grand collabo Eliezer aza grand collabo batinda ye aya boma diaspora et puis azo sala rôle na ye batindela ye ndeko Eliezer yana moni banda ba demaskaki ye Eliezer alobaka lisusu te akomaka na makambo ba divers mama mo baboto lopangu o batebwe parce que ba ye ko timbela ye Eliezer akotaka de miap akotaka AND et non ANR ayebi te ke ba mama musu babota bana bakoma ba 17 ans na ANR kuna sama be ya biango te Eliezer ayebi yango pona nini Eliezer abombaki ba photo Katumbi o ba menasaki en Afrique du Sud Eliezer ayebi te ke Katumbi ko poser candidature na mboka na te mais pona tanga ka komba Katumbi
batanga akomba Katumbi po na nini parce que Katumbi apesa ka mbongo alors tant de démasquer en Europe il vient plus tant babi bakangaka ete bakangiye omoni exemple ya bien ekofa sala discours mokatana Italie kimisa États-Unis siko to ba situation les andengeni ekofo baza bato bazo butela siko mboka na ndena vérité ngono moni discours wana elekela bango mais Eliezer ko ganga baza na ba limite que awo ko dépasser te awo ko dépasser te awo ko soko lekisi awa to liayo Eliezer azali pire olive banda ko yazo tonga zimbongo wapi kana bambongo kaya ba vie ba nombre à vie non c'est faux yana moni amelami soki omoni batutu so ba démasquer yo espion tout so ba démasquer ba baza suna tina na hotel rôle na bango esili Eliezer yemtu dernièrement mutu moko abelaki mutu abeli maladie Eliezer akalobi mama Olive amutema malamu ye kutu mtabimisi mbongo mais Eliezer osolo bapa mbongo ke mama Olive abimisi mbongo bato bazo boma peuple na yo bato baza ko boma yo so ba mama Olive azane mutu malamu abimisi mbongo non mutu wana Eliezer oloye batieke mboka ezanga bopito mboka ezanga banini mais non bino lokwa bosala na bino boyaka na bino poto bozo mona na bino ngo normal bana no batanga na bekola bien Eliezer yo komona Eliezer te kombo na eza nani kombo na tambwe na kombo mo bwaza na ngwana Eliezer ndo mona kolo lopango za kolo lopango te Eliezer akenda na aner c'est lui ya bimboka na pona zo ya susu te parce que ba démasquer yana lelo amona ke déception côté là bango tout wana moni ba melama pona nini Eliezer okendo l'option makamba trésor pour tout tikela so ba discret wana za ba distraction bozo distraire peuple de sorte que makamba trésor pour tout fui mo kuta ya kozwango abanda alandelango Eliezer a porté plainte ngam na bimisa ki dossier ngo tina niveau na oui na niveau na comment ouais là ba nini ba vie ngam na gérant ki ngo ndeni ba tusu ba koma na kati wana donc Eliezer c'est collabo ba vrai collabo ba tutu au monde akawana ba défendre Katumbi ba yebi bien que na constitution RDC Katumbi ko kotate mais bazolo ba Katumbi po ba liaka na Katumbi azali ombre ya Kabila au moins ba jeba osala ngo ti côté asuka mais yeba ngo ke Katumbi aloba na Kabila na ko protéger toute ma vie parce que Katumbi mtalaki Kabila côté ka minerai Soriano donc il aza commerçant et puis na constitution na biso yemta Mobutu tava kenda tika ki pyramide ba cobalt ya mulai pyramide ba cobalt Katumbi mtateka yango omoni katanga so fandata deza so bongite c'est aux azoba donc soto neto la Katumbi beza ala collabo Katumbi c'est un vrai grand collabo batba oteka mboka na so za Katumbi Katumbi batba oteka mboka na biso Katumbi ateki mboka na niveau mukete Katumbi négocier na ba pona ni mindele ba soutenir po ba bike Yesu afa kende po ba mbalia kitoko boya leki Kabila na commerce. Mais pourquoi ceux qui lelo Katumbi aza collabo nani Francis Kalombo azo soutenir mais ka Francis Kalombo na ebité bato bandima ma français bino be makam français azalo loba bobosanya ka lelo ke français tazalo ba bino batapoto boya otande to bongisi mboka 5 chantiers mais lelo il parle plus de 5 chantiers azo ba ke Kabila naza mutu mabe mais ba ça qui français banda kala ke Kabila ba mutu mabe français ba ite français bita ke mboka neza occupation ayebi mais pourquoi on soutenir collabo azo soutenir collabo parce que bango bazali batu oya liboso ba soutenir PPRD yena ba Jacques Ndala bango ba soutenir PPRD mais ba ko mona marque oui lelo mboka ezokende ale azo linga so subate kampo azo wela ka mbongo alanda Katumbi pona mbongo alanda Katumbi pona mbongo Katumbi za katangete yazo landa Katumbi pona mbongo Katumbi a postulé na Zambie baza ba congolais ba oteka mboka bazali ba congolais oyo bateki ba mboka Francis tapesa ba kulu na coupe apesa ba machette Francis po ba marché sala magaba kata bato Francis Kalombo ayebi yango ba bomi école bana ba aussi sa classe ba ebologa te makabebe zo sama na mboka wana ba Francis Kalombo ba ko payer ba quantité ke ba je bango ba osala boye to bosani bango po kongola bosana mbala moko mais so kongola bosani sanga pasi po ba nani wana bo mona susu ba Daniel Safu baloba tamba tika ke Daniel Safu akeko kumisa mutu wana bia merci venant en tout cas ne ba ite boza bande konanga bata PPRD ba bimisae
abi na yeba te bozaka bandeko na ngai na oloba su mingi te ba Daniel Safutu wana bo mukebai bango tout boke chukutu bana ba chance bo ba kufite bato banga ba yele poison bazango na ba kanta boke tu azaki grand combattant boke tu ayamba muzitu azali mutu oyo ayaki tango babomaki ba shebeya baboma tungulu yazaki premier ministre alors mutu wana suko bo apesa bino lesonine azana 400 ndako azimbongo ngo wapi alors totika ba aventure na mboka wana kongola bosa na fasima tozana posa na kabila longwa to régler ba makambo ba généraux tout baza kati ya RDC o baza ba Rwanda ba kokende papa to comme na suka d'après yo sikoyo soki lelo gouvernement en place ba palangani yo so ndana ndeko o mutu mo asala ki pona mboka pona gouvernement en place au salenine en tout cas au moni tango France ezaki occupé ba traître ba bomai bango so ba kendaki ba prison ba traître so ba bomai donc Francis Kalombo en tout cas na moni place nete na politique akena ko bimisa dio mindongalo ya kangisa Francis Kalombo azolo ba ya samba ya sala droit ngo asuka ka na deuxième an na Nanterre ay bien ote na l'accès ba voisin na bazaki na bango na Nanterre Francis Kalombo ay bien ote pour correspondance ça ya saminini ye kam tabimsa batu na boloko non pas il faisait partie du PPRD ya na mon bazaro non to ngaka oui yaki puissance yaki makamkat boyokani tout ba tikio na mboka justice ezate muto yebso justice eza kosio beaucoup constitutionnel yé mon président de Tchabatu nazo pona o ya te ba soda armé boîtier boy o boîtier boy donc oui papa to tiko na ba image moko ezo circuler na net ba ta PPRD aussi o soki ba fingi yo mama na yo pe zongisa mama na yo soki ba expliquez nous on ezali muto yo kasi Shadari o ba tete poye ba ben azana liste ba américain ya bato yo ba lié ba bomi batu na niveau mukete azana liste ba américain donc Kabila ezali sorte de provocation Kabila kanisa kiki Putina kwa puye mais yeba yango ke na intérêt mindele bazaka liloba moko Putina nani na Trump baza ba faire belé na kata ya Russie et belé Trump wana alors bateau bazi mbongo na pasi na nenga commerce alinga te okenda ko ramasa aka mbongo pa pamba boy mutabo mambo kana biso Bill Clinton tabo mambo kawa Bill Clinton tango mobuta komaki na affaibli abine yambela nga bateau yo mobuta ina choite kwa ke ba protéger ke yaki na plan pour ba longoler na pouvoir tanga longaki mamba seya si vous m'avez dirigé nini Kagame me balembi ya moni Kagame azongeli ki anglophone te atiki yango akoti su na francophone Kagame ndengo zomone wana komi na francophonie susu donc ayebelo ko sa te parce que na mboka na ye oui ouais na mboka na ye guerre zo continuer donc ça va toujours et toi ouais on parlera après ouais parce que na mboka na ye vas-y ouais parce que na mboka na ye trouble les okende parce que ba utu oyo bakima baza kotonga parce que kaka matongi mboka wana na mbongo ya RDC ba Rwanda babokolaka ngombe ngombe wana oyo bangombe na bakota na bango bafanda esuka nango bongo parce que bato bazo bomba mboka na siko bato mboka ngo koma neti tribal encore ngo zonga na nenga tribal siko ngo tanga ka koma tisekede komo lokozo tanga komo zo finga nzambe ale bato na batomboki so ngo tanga komba oyo komo lokola nzambe totika ki fanatisme to wela mabele omoni ba palestinien ba israélien tilelo babundela mabele na bango malgré miso bana minduki miso bazana mabanga mais tilelo décision bazwa que ba déplacer nini boye ti ba ko boye yango akambe bele biso to bi valeur mabele na sote yanga no mabele basana ngo jeté bitumba to buna na bible za makama mabele bitumba tu yo kaka na monde ya mabele ba français ba bundela mabele na bango makambe ko falo ba 14 biso 10 cm tozongela yango merci papa merci vraiment tozota mingité parce que to monita na biso comme ko capo to sa émission na biso vraiment dernier mot na yo et plutôt kabwa na biso dernier mot na ngai d'aprendre na mon na élection ezalate Kabila a sali ba milice na wana na banini juste pour la répression ce qui ezate un peu problème a sali répression mais
ba pression déjà o ya je pas présent pour président angolais azane Katangé président angola aza Katangé ya mo kwa yake pa Macron abi ozolo bano boye mena ebi ko yebi no français kutu bien parce que sécurité dans ba dani ba yebi na bango ba français ba ni na bango pe ya espionnage na bango yebi na ngoyo yebi Katangé na propre route donc abeta anglais qui toko abeta français qui toko portugais qui toko donc mboka na biso tokozwa yango ba français ba Hitler azaye makasi me bazwa yango tozamboka na biso président Botswana pe abi alalité habillé atabra bomae ba bomae mais pour na RDC pour Botswana pas otala ke baba merci papa na biso tana biso comme na suka pour vraiment bazo zela biso tant comme na suka tokoyamba yomba la sima parce que to moni penoza na ba idée moko ya malamu mingi pona kofungola mémoire ya peuple congolais pena fobolanda ba papa ya boye parce que na moni pena ke masura solo lelo nanu to yokango te na diaspora vraiment merci papa.